Capage TV. Capage TV. Voilà, maintenant on commence par voler l'ombre. C'est comme ça qu'on fait. On vole d'abord l'ombre. Dès que l'ombre est volée, et par la suite, maintenant, on va chercher un moyen pour tuer la personne. Motola Nzambe, na oyoki ala kati ya témoignage balobi bazwaka magicien ex magicien o alobi bazwaka nanu liboso elili ya moto. Bakoza onondi. Voilà. Avant boma moto bi bazwaka nanu elili ya moto. Azana raison. C'est dans une dimension maintenant ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire que c'est comme dans ce monde ici. Vous pouvez être avec un sorcier. Vous êtes là, vous êtes en train de parler avec un sorcier. Il peut utiliser son deuxième corps. Il a un corps normal et le corps astral. Et par rapport à ça, il peut être avec vous, en train de vous ensorceler, vous êtes là. Donc il y a deux corps. Il y a un corps qui est en voyage astral, et un corps qui est aussi les plans physiques. Donc tous les pasteurs qui prêchent le voyage astral, on transforme beaucoup de choses. On peut prendre l'eau, c'est-à-dire on peut prendre un cadavre, on le laisse pendant 4 jours. Et quand le cadavre commence à se décomposer, le corps commence à sécréter un liquide. Et ce liquide-là, on le prend et on commence à vendre sous forme d'huile. Ou bien on donne ça aux sorciers qui ont de boulangerie, les mamans qui font des beignets. On leur donne, ils mettent dans l'eau pour faire la pâte, tout ça. Enfin, le pain, le beignet, tout ça. Et les gens achètent, hein, ça attire les clients, tout ça. Les gens achètent sans savoir ils mangent quoi. Et tout ça. Donc, cette même eau est donnée aussi aux faux prophètes. Il est pourquoi vina yesimbate un esprit sacrifié. Ba sacrifice wana ba porte nangwa minene ezalaka ba dot. Ezala bloc muso le kana monde kilt à partir déjà ba mbongo ba futa kabana. Depuis que j'étais là, tu étais où? Moi je t'engage pour que tu viennes somnoler ici. À dater d'aujourd'hui, tu prends tes affaires. Non, 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 je ne peux pas t'attendre. Papa, non, 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 non. Nous sommes dans un chantier dans la commune de Lemba où ce jeune répondant au nom d'Eric Makolo a été retrouvé en plein travail de nettoyage de ces bâtiments nouvellement construits. Avec une équipe très restreinte mais visiblement professionnelle, ce jeune a réussi à séduire plusieurs responsables des chantiers, bâtiments et meubles pour un nettoyage de qualité. C'est pourquoi il lance un appel à l'autoprise en charge à toute la population congolaise en général et à la jeunesse en particulier. La plupart des jeunes qui pensent que c'est dans la politique où se trouve l'argent. Tandis que si tu as un métier que tu maîtrises, ou soit tu es dans tel domaine, tu dois d'abord valoriser ce que tu fais et promouvoir ce que tu fais. Un jour, ça pourrait vous donner des bons résultats et puis tu peux aussi bien t'en sortir par rapport à ceux-là même qui sont dans la politique. Sur place, l'architecte de ces bâtiments livre également ses impressions. C'est un jeune avec qui je travaille souvent pour les travaux de nettoyage intérieur, murs, façade et tout. Donc il fait bien son travail, il est sérieux. Donc moi j'encourage ça, j'encourage vraiment cet entrepreneuriat des jeunes. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, chaussures, perruques et d'autres accessoires.
Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur plus 614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci à tous nos partenaires. Merci à notre Dieu le Tout-Puissant, le Créateur. En tout cas, au Azo Pesabiso souffle de vie. Kola la kola muka ezali habitude. Tomoni makambo ezali koleka na 2022. Nzambo azali kosala biso grâce azo permettre que to la muka vraiment boy. Tout ça la ba émission. Boyebi ke soki nazali banda ya plateau c'est qui n'est ko mon partenaire moko ya Capage Télévision. Oh ya pisa biso pe ba soutien ebele prophète Marcus Efrata te na lobi kola la kola muka ezali habitude te papa otikola kisanga mutu moko anoyer lisusu kaka na mai na biso oyo ya kintuka oyo nzela mai ya pompage oyo kaka d'habitude batele marami na mabanga mais mabanga mususu oyo ezala wana ezala na ba habitation ba sirène ya bokiltiste ya makambo ebele belo elekaka na monzo biso to mona raté mais bango basali na nzambe lokola bazalaka mingi na ba retraite mingi na ba prière nzambe asala vraiment bango grâce ya kofungola bango misu ya komona quand même o biso zala na moi retard ya komona parce que Kinshasa comment na bata tembe ba kuma ebele makasi yo balobaka ba pasteur bazali ba aventurier ba pasteur bazali lokote mais mukolango ya suka elobi ata témoignage o tokozwa benga nzambe okolobata au nom de Jésus nzambe akoya te komona été parce que nzambe azali nzambe ya ba vivant ya bakufiti. Merci na année o nzambe akotisi biso avant to banda to démarrer émission na biso il y a 2022 na moto na nzambe prophète Marcus Efrata oyo pe azu mois temps janvier mbato juillet te na ba to conclure boité il faut to zoya loba parce que na décembre après tout ça qui moi absent na Congo mais to zongi to juillet poto ba pe makanisi na ye na 2022 le cas qui ndenge nini 2021 2022 zo le cas ndenge nini 2021 et le cas qui ndenge nini mais avant to koba na likambo oyo to za témoignage maman na témoignage oyo salinga vraiment ba frisson et comme singa ki mokili ezali na makambo ebele oyo tozali komona te yango balobaka oyo monite kolobate oyo yokika ko monite kolobate makambo eza ebele na kati ya mokili oyo na se ya mokili oyo avant tozwa développement ya mosali na nzambe tokozwa témoignage ya frère oyo akomi pasteur mais azalaki vraiment grand magicien abongoli motema yango monaka biloko mosusu bosombi na zandu boye bato nyonso babeli mabumu okomona biloko tozokolia ezo déformer biso na tanga kala ngo pe ndenge ezalaka me ya lelo ekomi mwa makasi koleka diable azali koopérer na ndenge ya kosakana te na kala tomonaka bafilme nigérien bandaki kolakisa biso makambo oyo ya monde ya ténèbre mais nayebi pete ba nigérien on dirait bakota pe trop na kati ya makambo mpo bafilme ya lolenge wana ezali kodévoiler monde ya ténèbre na bafilme nigérien ezala lisusu te bakota na babiloko moko boye ebungisa bato na kotuna pe moto na nzambe mo baquestion par rapport pe ya babiloko oyo tomonaka pena pe papa na biso Roger Bak azali pe kodévelopper babiloko yango ebele mais on dirait ya Roger Bak kotaka na biloko moko boye on dirait babiloko wana or ke ezalaki mpenza koédifier pe kofongola peuple de Dieu misu nayebi te pourquoi epatika nayebi te banigérien bachangea direction mpo bango moko bakota trop to ndenge nini nayebi te tozona no témoignage wana ya ex magicien boyoka bino moko ya kolobeza ebele mituna eza yanga biano ezali ya moto na nzambe tozwa epi tozonga po tokota na vif sujet ya émission na biso. Il y a le reflet de son corps, c'est l'ombre. Voilà, maintenant on commence par voler l'ombre. C'est comme ça qu'on fait. On vole d'abord l'ombre. Dès que l'ombre est volée, et par la suite, maintenant, on va chercher un moyen pour tuer la personne. Ça sera soit par un accident, par une maladie. Donc, on va chercher par un accident et tout ça. Et la personne va mourir. Dès que la personne meurt, on peut même appeler un médecin pour vérifier les signes vitaux. Et la personne ou le médecin va même confirmer. Non, normal, même un médecin normal, il peut même confirmer le décès. Parce que pour confirmer le décès, il faut vérifier les signes vitaux.
Et c'est tout. Et puis on confirme, donc on confirme. Et quand on confirme, on dit que la personne est décédée. Mais en réalité, cette personne n'est pas encore morte. Cette personne est encore en vie. Oui. La personne est encore en vie. Maintenant, la nuit. La nuit. La nuit maintenant, lorsque... Bon, en fait, quand on va aller enterrer la personne. Maintenant, la nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, ceux qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière. Et ils vont entourer la tombe. Et le sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. Et on appelle ça le fouet d'appel. Il va avancer. Et quand il sera devant la tombe, il va frapper 3 fois. Dès qu'il frappe 3 fois, la personne que vous avez enterrée va sortir. Quand la personne sort, on prend l'ombre qui était volée et on lui retourne ça. Et là, la personne est consciente. Et la personne va même reconnaître les gens qui l'entourent. Et à ce niveau-là, la personne ne peut plus rien faire. À ce moment-là, il n'y a pas de secours. Même si la personne crie, il n'y aura rien. Même si la personne appelle Jésus, même Jésus ne viendra pas. Même si Jésus-Christ est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, là, il ne viendra pas. Parce que Jésus n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. C'est pendant qu'on est en vie qu'on peut faire recours à lui. Donc, dès qu'on meurt, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher maintenant un œuf non préparé. Et on va l'écraser sur la tête de la personne afin de rendre sa conscience stérile. Après avoir fait cela, on va utiliser un objet qui ressemble à un malaxeur. Donc il y a une boule d'un côté. On va frapper au niveau de la nuque. Quand on frappe, c'est cette fois-là maintenant que la personne va mourir. Maintenant, avant cela, si la personne qui l'avait sacrifié avait besoin de l'utiliser, soit au champ, à la pêche, là on va le laisser. Et quand on laisse, et on va l'utiliser à un travail précis. Et pendant le temps qu'on l'utilise et qu'on ne l'a pas encore tué, il y a des fois, on peut même voir cette personne ici dans le monde. On peut voir. On vous dira que non, quelqu'un a vu tel. Et la personne qui a vu d'aller aussi voir d'autres. J'ai vu tel. Mais non, celui-là, la personne dont tu parles, cette personne est morte il y a longtemps, on l'a déjà enterrée. Cela veut dire que cette personne, on l'a déjà enterrée, mais on ne l'a pas encore tuée dans la sorcellerie. Et c'est lorsque la personne va se fatiguer par rapport au travail qui lui a été donné. Quand la personne se fatigue, c'est là qu'on va encore ramener pour frapper et tuer et manger. Comment? Dans le cercueil. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? On a déjà pris. Il n'y en a pas, on a déjà pris. Non, c'est dans une dimension maintenant ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire que c'est comme dans ce monde ici. Vous pouvez être avec un sorcier. Vous êtes là, vous êtes en train de parler avec un sorcier. Il peut utiliser son deuxième corps. Il a un corps normal et le corps astral. Et par rapport à ça, il peut être avec vous, en train de vous ensorceler, vous êtes là. Voilà. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Il y a des choses que peut-être je ne peux pas voir, mais le Saint-Esprit voit ça. Et il te révèle. Et tu peux même dire à la personne, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu es en train de faire. C'est le Saint-Esprit qui vous a révélé. Je pense que j'aurai à répondre, quand viendra le moment de questions, j'aurai à répondre à tout ça. Maintenant, quand la personne sort, la personne sort de la tombe, après on frappe au niveau de la nuque, la personne tombe, la personne meurt. Maintenant, à partir de là, on va proposer 5 noms. 5 noms de bêtes. Chèvre, mouton, porc, vache, tout ça. On propose 5 noms. Et là, on va faire le tirage au sort. On tire au sort. Si ça tombe en une chèvre, là, on va prendre le cadavre qui est là. Maintenant, on le transforme, ça devient une chèvre. Et maintenant, on va dépecer. Quand on va dépecer comme ça par le bourreau, on va maintenant appeler les femmes de cimetière et les mamans sorcières. On va leur donner ça. Et elles vont maintenant rentrer dans le monde des humains, vendre ça dans des marchés. Oui. Vendre ça dans des marchés.
Et les restes, le sorcier mange là-bas. Donc, quand elles rentrent avec ça, elles vont vendre ça au marché et mettre sur leurs étalages au marché, non? Et maintenant, sur leurs étalages, il y a une main. On appelle ça la main d'appel. C'est une main qui est invisible aux yeux charnels. Mais quand vous entrez au marché, elle fait ça. Elle vous attire. Et vous allez là-bas, vous payez, croyant que vous avez payé la viande de chèvre ou la viande de bœuf, ou la viande de bœuf. Et cependant, vous avez payé la chair humaine. Et vous rentrez avec ça chez vous, vous mangez. C'est comme ça qu'il y a des possessions démoniaques, il y a la régression dans la foi, il y a l'incrédulité qui s'installe. Donc, il y a toutes ces choses-là, des maladies incurables, c'est passant par ces choses. Il y a des fois, on prend le sang humain, on transforme, ça devient de l'huile de palme, on amène dans le marché et les gens achètent. Les gens achètent ça. Il y a des fois, les sorciers transforment les doigts des cadavres, on transforme ça, ça devient des gros frétins. On amène dans le marché. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des choses qui se font, on peut transformer, on transforme beaucoup de choses. On peut prendre l'eau, c'est-à-dire, on peut prendre un cadavre, on le laisse pendant 4 jours. Et quand le cadavre commence à se décomposer, le corps commence à sécréter un liquide. Et ce liquide-là, on le prend et on commence à vendre sous forme d'huile, ou bien on donne ça aux sorciers qui ont de boulangerie, les mamans qui font des beignets, on leur donne, ils mettent dans l'eau pour faire la pâte, tout ça, faire le pain, le beignet, tout ça. Et les gens achètent, hein, ça attire les clients, tout ça. Les gens achètent sans savoir ils mangent quoi. Et tout ça. Donc, cette même eau est donnée aussi aux faux prophètes. Aux faux prophètes, ils utilisent cette eau-là, où les gens vont dans des églises, ils prennent de l'eau et tout, sans savoir c'est quoi. Et quelqu'un dit, moi, je suis allé avec des... Eux ne peuvent pas faire la magie. Parce que c'est comme, il y a un exemple, un magicien fait la magie, il exécute son travail, il fait une démonstration, un numéro, il prend un petit caillou, il met dans sa main. Il dit, regardez dans ma main, vous voyez quoi? Un caillou. Il ferme la main. Et après, il fait quelques incantations. Quelque temps, il ouvre la main. Il dit, mais regardez, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a maintenant un bonbon. Les gens voient que c'est un bonbon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Entre le magicien et le spectateur, il y a un voile d'aveuglement. Quand il ferme la main, il y a un démon qui vient avec un bonbon. Lui, il ouvre, vous ne voyez pas. Le démon change, il met le bonbon et il prend le caillou. Quand il ouvre, il vous montre ça, il ouvre, donc il enlève le voile. Vous regardez, vous voyez qu'il a fait la magie. C'est ça. Donc, un faux prophète, un faux serviteur, vous lui amenez votre bidon rempli d'eau. Pendant qu'il est en train de faire la prière, les démons déversent tout. Et on remplit avec de l'eau qui vient de cadavres en décomposition et on vous donne. Et vous rentrez avec ça et il y a des problèmes qui arrivent. Vous buvez, vous aspergez dans la maison, vous mélangez. Témoignage d'Abisso Bolandi wana ya ex-magicien na bimingi ya kolobezate ozali mwana nzambe oyoki ba révélation oyo ebimi wana zwa mayele. En tout cas, ndenge kaka prophète Marcus Efrata ateaka mingi sur le monde des esprits, lelo aroté abisso sur les esprits sacrifiés. Les alliés payent en wana to profiter qui soit témoignage wana 9 minutes na sûr que vous comprendre moi extrait wana parce que na sûr que ça intégralité mais surtout vu qu'à partir wana Motola Nzambe bonne année. Merci. Bonne année la bande bon sur balanda de partout. Kala. Tozali. Bonne santé. Non santé ça bien. Évolution église ça va. Très bien yo l'excès quand même ba image atanga mona na ika ba image wana mais c'était très bien que ba ndeko ba quand même nous sommes là nous sommes en train de travailler. Merci Tozwa Babylon na biso na suka mais to bandana na vivre sujet na biso. Pourquoi Ozwa ka mingi te à côté le monde des esprits avant to kota na ba question ya témoignage ya ex magicien to kota. Na te ka plus le monde des esprits parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nous autres on a un problème mais d'abord l'esprit. Et pour nous bandeko bazubiso awande tozokota février
ba o balanda biso ba yebi que eza première thème na biso te to bandaki na repentance sincère pour to bandaka toujours bongo tout le mois de janvier aux ala quitté tozalaki na repentance sincère où ezalaki thème na biso et permettre biso bato ba se repentir nde batambolaki na 2021 bazongela nzambe ba réparer pour na kobandela marche ya sika. Alors première sous-thème na biso eza délivrance des héritages diaboliques. Alors toté yango déjà quand même na fin janvier. Alors tozoko ta février na délivrance des esprits sacrifiés. So na te le monde des esprits parce que en réalité l'homme c'est l'esprit. Ezana nous na esprit nde balukaka mutu ba bomaka mutu na esprit. Bazo détruire libala ya mutu na esprit. Ba bebi sa santé ya mutu na esprit. Ba cause la daba détruire yo ba tio maladie moko kindo kinanzoto. Mais santé ça bien physiquement bato bazo mona yo za bien zo tambola. C'est comme ça que mona beaucoup tena mutu na tongo na poko akufi. C'est comme ça que mona ke toza kine na 13h akufi a belini ninga kuta lobe na ngaza bien. Na tunie santé za bien mais en réalité dans le monde des esprits ba yebi déjà ki ba bomaki. Alors, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Il faut que banana nzambe baye bako vérifier, baye bako zala en contact na Saint-Esprit pour na ko décoder biloko zo sala na monde des esprits pour na ko yeba biloko diable azo préparer sur le plan spirituel ko la ba vina biso. Donc faut avoir le Saint-Esprit pour nous comprendre biloko sala na monde des esprits parce que Bible les otali sabiso aussi na mokanda ya roi que nzambe na lo la salisi réunion azotuna qui séduira Akab. C'était dans le monde des esprits que nzamba salisi réunion na ye azotuna esprit ni ko kinde ko séduire Akab PC pour ça okende bitumba kinde kufa. C'est dans le monde des esprits. Et Akab pe esprit moko ebimio bingai na okende ko séduire ye na kokota na monoko ba prophète ni na koyebisa ye ke soka ke bitumba ko longa mais soka ke akufa. Et c'est comme ça qu'Akab pas obenga Josaphat roi ya Juda basali réunion ba yokani ba bengi ba prophète ba sakoli. Or en réalité loko ezoko excité roi kende bitumba c'est un esprit de mort. Donc en réalité l'homme c'est l'esprit. Ba conseiller ba kanti que non roi za na souci mboka. Ba conseiller ba kanti que roi za na besoin vraiment to bunda to récupérer Galade dans Ramod et za mboka na biso. Or en réalité ce n'est pas le souci à mboka, c'est un esprit qui anime le roi. Akende bitumba wana pa kende kokufa. Donc yango mona ka mutu mususu bozala kine na Congo na okende Angola na akebo akufi. OK. Vous avez tenu OK Turquie, akom na Turquie akufi. Aussi dans le monde des esprits encore tala babité na Kinshasa abondela ke pas prophète tel alandela ki na ba prière soka lotindo to ke kuna ibisi prophète babondeli pona iba anile bloko to sala. OK. To déplacer na akende mboka mususu place wa kozana guide spiritualité. Pour bisope ba oyebit ba africain surtout ezaka soza na Congo à vie de prière. So je so na poto ici le côté na via bato kuti kuna ba memo na boîte OK ba meliso shisha omeli ba peso basi bato zu ba peso mbala bato zu eza vie kuti awa biso ato vaka bongo yo pokoti ubosani ki ozaki ko gêner obande ko bondi lozana bitumba et puis on te récupère. On te récupère. Motola Nzambe na oyoki ala kati témoignage balobi bazwaka magicien ex magicien o alobi ba ezwaka nanu liboso elili ya moto. Voilà. Avant Baboma Moutobi, a raison. On prend l'ombre. Donc un démon. Démon, on y a ombre parce que tant que vous ma ombre na ezali. Démon a failli ba ombre. Mais ce que Moutounio ça la sécurité na spirituelle. Nous avons la sécurité na vie Moutounio. OK. Alors avant démon na ça acte c'est pour dire que yo font déjà porte au démon à côté là. Donc tu n'as osé la sécurité spirituelle azati. Oui. Même tant qu'on a accédé salam bato bakufi. Mbala musu na monde des esprits mutu balinga ba sacrifier za Grégoire. Bato musu bakufi wana pona kozanga vie de prière. Bazala kinanza mbete. Et sali ki accédé salami bakufi pe ba innocent. OK. Bakufi ba innocent ba esprit yaki ko yiba milimo bato wana. Et profiter talina nya zui choc makasi eskazana nzamba na nzambete ba récupérer esprit nayi. Batali okuna zo saigner eskazana vie de prière na vie de prière te ba récupérer. Ndo mona na accident mutu musu azoki choc makasi azoki makasi abiki. Mutu musu akoyibo ya kufi azokite makufi kaka. Batali vie de prière exacte esprit démoniaque ko esalisi accident et récupérer esprit nayi kenam. C'est comme ça que magicien on a clair à expliquer na ba monde na bango ba yiba na no ombre ya mutu ba yibi ombre ba kena ngo ba au travail ba o luka so événement to ko zoina césarienne ou te na césarienne ko simbaté soit ke bota ko ta ba retraite pasteur ya ko bondela to ko zoina accident ou te na accident simbaté ya va voyager ba bondela ka pona yi est-ce que to ko zoina nzela volonté accident mo te ye même mutu kana ya mema église ba sambela pona mo et simbaté ozomona ke biloko nyoso to sala ka wana ça empêche monde de ténèbres kota. OK. Nemelo kona ona munda babondela pona ngo sala boyo benga batsala nzambe nanda kuna yo babondela pona ngo même temps mona banda ko izika na butu pa anda ko iziki bato bakufi sont des choses qui se passent dans le monde des esprits
courant kaka soki courir yé na sapongi ola mukati. Oui. La muki est courir éclairage wana esa ni la monsieur. Mais moto eza na chaleur et ko banda wapi. C'est ça batayo qui pété. Ba yo kité ba baziki na kat sont des choses à préparer dans le monde des esprits. En dehors il y a o ba bayaka kotumba. Mais dans le monde des esprits biloko wana sala ba préparer moto moko omoni même na Kinshasa wa eza na banda ko musu ezika ba to ba kufa na kati. To landela boy bata quartier ba témoigner ba bi courir za la écouter. O ezika na ngaba ba to ba kufa na kapela. Courir za la kata. Bato ba témoigner courant ils a quitté na quartier mais ba comprenant tenda ko pena eziki bato ba kufi na kati papa na maman na bana pour dire que ce sont des choses qui se passent dans les ce que les anna ko moko boy oyo bo benga basala nzambe ba bondi la ba vie de prière sala mabloko so ko tati. OK donc so ba yibi ombre ba oluka maintenant to ko zo na sa to ko zo na nderi to ko zo na nderi to ko zo na so pe ba moni bo etamboli na yeza mabe aza mutu moko boy déjà lingaka basi trop alinga mibali trop bo mame sida kindoki ba ko beto sida kindoki. Ouais, parce que au moins témoignage moi to lekisa ki na live il y a ndeko mo abika na sida bandeko tu na papa ndi na biki boyeni ni bozana ngo besoin église na sala na somba ta pona nzambe ndeko wana pas expliquer bi papa na vie na sali penza ki ndumbate na za mutu na biki na berere mais vie ya kutambola na lenge na sali ya moté même temps on a vu sida avant na zo sida lota ki na butu ba chubi eto voilà en réalité dans l'homme c'est l'esprit ndoto na yangwana expliquant d'autres bien que papa na lota ba betanga to na lota ba kanginga ba chubinga to na sutuki c'est après que ba malade banditi ba malade belé to na kesa na examen général ba kutinga na sida en réalité to bondil na yo moins 4 mois nanda mois ba 4 5 mois il y a ba prière tiers ko témoigner nzamba ba ba patience to ba susundé il y a zaki na patience problème musundé yangwana côté ba requête de prière ba tumusu ba zo solution oui akoya na tongo apesi requête bo bando bondela alina 12 heures ba mo zo suite il y a celle na biso ba 5 mois ba 5 mois tia bika et puis en réalité celle na biso 5 mois te po azaki déjà na malade akomelanga to bondela mabando lingolo bangote. OK. Abandoli ngolobate. Donc parce que tanga yako yebisa ngango na alani mate ya mambo na olobela ba maladie incurable, ba maladie chronique imposée par les esprits afungoli mutema. Parce que papa omonya ndero ane ozo sambela pona ngapona magamso misala tala na lota boy tala na zana sida. C'est comme ça que tu tic mais falo loba okokufa yozo elela makamba misala mbongo. To changer requête. Na yebisa intercession bo effacer requête na yebo bandela requête malade. Toujours détruire l'esprit malade dans notre naï. Tu bandis prier na ba intercession jusqu'à ce que nzamba salelier malade munga dans notre. Papa, place moi on a moni papa ou alobi. Ya magicien ouais. Ya magicien pour tozaka na katina ya témoignage na ye na avant na kota sur la sujet to ando sala vraiment beau vite c'est ça. Place moi ko alobi que et ceux qui ont commis place wana que ba bomi o déjà ba ke ko batu baye o babomaki o ba encercler la communauté ya batu o bazali na kati ya liwa ya mutu babeti soki nini wana soki singa soki nini wana bâton d'appel azobenga ngo so fouet d'appel yango wana o lamuki obina tombo yango na lobi wana soko za mwana nzambe te nde ba osakana na yo bongo déjà mais maman Cynthia déjà so babomi yo ozaki na protection na nzambe te déjà soki monde kindoki bomi yo ozaki na protection na nzambe te OK. Mais il y a un avis ça que eloko liboso bakosala bakoluka babungisa yo vie de prière bakoluka ozanga vie de prière yo kanisi ata ba scandale ozomona na kati ya mboka ba scandale ozomona ya ba pasteur bakanyi pasteur na mwasi ya mutu pasteur kuna ba filmer ye vidéo na ye bimiko ce sont des choses que le diable prépare pour na quoi affaiblir vie à prière au côté incrédulité na bana na nzambe bazonga na merci na ye parce que la Bible dit on va frapper les bergers afin que ma brebis va s'arrêter. Ba disperser. Ce que tant bazo frapper berger, bako frapper berger na bandenge bili. Tu sais, nous les hommes de Dieu, hein, moi je traite l'expérience de mes petites années de ministère. Maman Cynthia, nous avons des secrets, des énormités au ce que bimi ba famille ba Tanzanie. Vous voyez, on traite des choses, des secrets, des énormités, je te dis au ce que bimi pas ma famille a battu Panzani. Mais on garde ça secret. On fait comprendre à Mouto à Koya qui toi kota kinda kanga to abotina mobile mususu à cause de mutu musuze mi to boko la rabana mobile musu nanda kwa libala mobile ya bagate bana na ba ya été. On lui fait comprendre que nzamba ko limbisa yo sala repentance sincère qui n'est na prière. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme de Dieu qui a fait une erreur bola la télé azaki ya faux azaki faux bible le bito ko ba ngona bizaleli azaki faux pasteur aki aza escroc aza faux pasteur aza faux
Mais nous oublions que biso père était que bana nzambe tout ça les mêmes erreurs nzamba limbisa biso. Est-ce que nzamba za ka ya ba brebis za ya ba berger té? Berger pas ko senga pardon nzamba limbisi. Mais alors la Bible dit ba ko frapper berger. Ce sont des plans aussi diable a préparé. So mosala nzamba za prédateur za ki ya nzambe ba ko frapper na scandale. Pan abimi le loko moko na scandale moko boy saliki et affaiblir kondima batebele bato na ba zongi na distraction. Na merci à diable alors les loups commencent à manger. Loups quoi bandi ko dévorer bango yebi que baza sous na vie de prière té. Vraiment. Yango bona yebi sakabana na nzambe comme conseil ba scandale ba biloko ekweyaka na kati église photos za na maturité ya komona yango ka kweya za mutu soka se repentir nzamba ko kelema c'est sa vie mais ko perdre vie de prière té ko kota na ba pratique moko mulité pour na pasteur ki ngadi ba pe ye kuto asala maman pasteur na biso kuto tala biloko ala taka wane za vie na ye nzamba ko za la bengio na makamba minene ko leka pasteur na yo ko za na appel ko za na destinée grand que ton pasteur. Alors ce qui déjà ba bomi mutu c'est que mutu azaki na vie de prière té. C'est que déjà azalaki afungolaki déjà porte ya liwa nzamba azaki suna yete. Mais comment est-ce que ba Philistins bazo parvenir ko simba Samson pendant que azaki na force batikala ko simba yete à chaque fois bakota na ndako na Samson boma bango panza bango. Mais le jour là tanga fongoli motema na ye a livré secret na ye pa ya Delila, c'était la porte de la mort. Parce que la Bible dit du fait que Delilah l'a tourmenté chaque fois, la Bible dit son âme s'impatienta à la mort. Donc, à Fongola qui porte Yaliwa, Moli Monaye Fongoli porte Yaliwa, accepter comme il sa secret où il a interdit à l'obaté, en même temps, porte Yaliwa Fongoa. Mais déjà, ce qui va bomber Moutou, oh, il y a battu Moussouba Koufara, non, mon abattu, Bango Baye, Bango Baye. Oui, mais comment il y a Lukangande Temps où déjà moi c'est à Koufi. Au papa Nanga, moi si Nanga Itanga Zobela, Bande Komona Batu Nabisi, papa, Yolanda Ramate Nangate. On a l'indépendance spirituelle. Moi, si nous avons battu, nous devons comprendre que les lois ont battu les bases avec les mains. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est là? Ex-magicien, il est maintenant pasteur. Je pasteur, on a expliqué. Alors, soit tu peux expliquer, Papa, bawenze o to mona kana biloko to lia kapena bawenze o ezaka pena makambo ebele ba mesa ya bazandu o to kotaka. Mais oui, à expliquer en la vidéo à l'obiboué. Ce qui va bomber comme tu n'avais pas la vie de prière. Ce qui monto à sacrifier on est à cause de noko da binoza magicien, to noko da binoza politicien et qu'à sacrifier ko pas aller là yo. Oki nga lobiti ba beto so ki maki mo na mutu pour na bonne sa conscience no après ba pesio mo sala ba nga pas aller là yo. Pour na ibina kitasa awa ndeko moko pa témoigner que bande ko sala na dépôt moko ya munene na entrepôt moko munene biloko yaka na butu na ba conteneur yaka ka 0 heure 1 heure biloko côté ba conteneur wani bimeke yaka na ba plaquete bato ba kitisa ngo ba yaka toujours ka rouler ba mona ka bilonga bato wana te bata sécurité ba yebisa bango afongola bango ba fongola bobi ma bango ba déposer biloko na tango bato ba yosomba biloko deux a biloko zo ta tout droit dans monde des ténèbres ezo ya kokota na entrepôt na tango bazoteka parce que biloko wana to ko ba te ba invoka nini peut commander ngwana parce que aza clair a expliquer que soki ba boma ki po ba salela yo et que muto boma ki ozali na besoin salela yo ba tindi na babilanga na ye ba ko lati so longi ya mutu mususu ba biso na mali ko moteka na boutique ba biso na Sénégal ko moteka na boutique ba lati so longi ya mutu mususu ba biso ko na ba ko salela yo ba ko na mboka mo ba selo bilanga papa on a zana mawa ba travailler n'était ba pe makatin eza bande ko na ye ba uta mboka après ça bango misala ba zana ba boutique nzo bande ko n'était eza ba to ba na boutique mo ba changer ba bilongi ba ya pe ça bango misala ba lia ka ba travailler ke pani ba pe makate bino boyo ke la bango mawaye mo ka bi ke eza ba esprit eza ba to normalité. OK. Oui, il y a des personnes batambola tant on le l'esprit sacrifié, je vais expliquer ça. Ils ont des démos batambola dans notre moto. Il y a des esprits qui marchent balati dans moto batambola nous appelle tout cas zupe basia baby si va via batambola. Alors maintenant azolo ba que c'est clair. Abi bakozwa yo tango babala musi yo bongo bazo betaze baponi bakosala yo ngombe bakosala yo taba bakosala yo pe nyama moko boye babengi ba mando ki batera na zalu na butu na babisi bango ale ngombe yango yo bozwa ya bango moko da baboyi bakaboli yo zo makolo yo tango ya na wenza biso likola ngomba ngo mameza antilope nzoke za antilope ya sika ya fresh taba yango yo likolo yango yo za taba taba zo za taba yo sombo kanzi za nyita oui taba ko yo zo ke ngolia osambela te non ngana mona nzambe na mbongo na ngai na bibisi mbongo na ngai la bible bibisi mbongo na ngai langage wana mais ba ozwanga te na sombi na wenza la bible dit tout est sanctifié par ton argent non par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout est sanctifié par la prière. Il faut un avis de prière. So biloko wana to bato ba olia yango. Yo moni tabati.
or na butu bango ba yebi kezaki nango viande na bango ya batu ya mutu ba sacrifier oza na vie de prière te bango bando sengo musunya mutu na butu mais comme senga na mbongo na yo ebomeli comme yo malade ezobota ba maladie na nzoto ba maladie incurable ndenga ameki ko expliquer cancer kasi ba maladie nyoso ezalaka te kala lelo nde komata yango moni eza même na église moko ba liaka misunité parce que ba yebi ba cause la paix ba yebi baza parmi ba sala ba bloko wana parce que la Bible dit manger tout ce qui se vend au marché. Alors toute une église vous ne mangez pas la viande. Donc automatiquement baza bato ba yebi ba bloko wana baza ba dépositaire ba cause la ba commissionnaire ba ngonde ba teka ba misuni wana ba yebi loko basala et automatiquement déjà to bazo sala bloko ndenge wana ba yebi déjà loko ba sala donc o biso to liaka misunité masumu bazo sala ba nzembo ya mokili ba yembaka masanga ba melaka oyo bango ba boyi kolia eza musuni parce que ba ko kendeli philosophe ba le misuni donc cause la ba misuni oyo je te dis cause la ba misuni ba yebi bien que za ba misuni bango mo ba commissionnaire ba yebi que faut jamais manger ba misuni mo na marché wana belé na ngona misuni ba mais moi ba yebi ça bino vérité. Quel est le verset biblique qui interdit la viande? La Bible dit manger tout ce qui se vend au marché mais biloko bozolia au bozo so na marché yango ezala toujours na ces actions de grâce. Amen. Oui, parce que bien Mbappé te comme na marché mais on peut pas acheter consommer. Voilà, donc faut ezala en action de grâce. So bino bobo y viande pour quelle raison? Vraiment. Tata wana lobi bangombe musuboliaka bataba musuboliaka ba maladie musubona kuna nzoto. C'est ça. Merci l'homme de Dieu. Dans le bas qui le roman, il y a un film nigérien, une interprétation et Kataki. Malgré papa la biso l'a dit, il y a vraiment même. Au moment où un film nigérien, on peut changer la moment. Oui, vous avez raison. Hein, bah film nigérien, on doit benga ba Karashika. Et la moussaka. Oui, la moussaka ba trouyer ba ketala ba. D'abord, avantage nangwa makasi zala que ba film nigérien bazola ki soso ko simbikisi. Ba la kisio esengo ko joie. Courte joie. Ya tango mukina ningo kubela liboma na ningo kufa e bande ko permettre batu bayiba ki nzela wana ya satan ya ukini banda kwa nganga iza nzela mabe mais comme batu bande ko sala ngo bango moko pe na ba niveau moko ba côté na ba protection ba zana ba sécurité donc bazo ba succès sala ki il faut akota magie après ba ko dévoiler sous ba bloc na bango te batika c'est comme ça aussi même d'autres pasteurs qui prêchaient sur ces choses soit bando ki ba menacer bango ba kima soit batika ba banga soit pe ba kota pe bango moko moya ko dévoiler sous ba bloc wana exact. Ok. Ozomona lelo les mêmes pasteurs babande ko telemela makambo ba pratique abulili les mêmes bangonde bakomi côté ya bakabal juif bakomi côté ya ba voyage astral oyoki alobi ngo likambo voyage pe na ngena tuna alobi ni abiti kala ko yeba kindo kinyoso za kana décor azana ko wa kinda kana ngona voyage astral na ko azana aussi les plans physiques donc tous les pasteurs qui prêchent baba voyage astral wana l'église peut comment accepter non mais accepter on tendeni bango déjà tant que na église il y a un magicien t'impose les mains la Bible dit on donne ce qu'on a il t'impose les mains il te communique les esprits otika la on a pour on dit maman bazoloba l'église est en esprit mabe le pasteur azo imposer mabo yo ko ka loba ke pasteur na biso za na faux voilà au Lobangote. Oh papa Patrice Alobana nzembu mo boy tanga ko mba pasteur na yo après bibo obangi ko tanga po yo moko yebi kaza na réputation ya mabe vraiment biloko musu eza ya solo bino bokanti ba yini mutu me ba yini ete biloko bazolo ba oneza biloko sala. Vous devez comprendre ces choses. Awa lobeli makambo ya voyage astral kendo kinyoso za kana décor azo kene soki pasteur déjà azote oh non bino boyebi kutu ba miracle kimbango sala te bino boyebi kutu ba miracle adina bala sala te bino soki ngana sala ngo lelo bino bokolo bakena za magicien non mais adina bala sala ba miracle o ezala ki fondé bibliquement. Mais ce qu'il y a bino miracle le commis il faut que limo au bimi na Tanzanie au limo ote na kende côté na bossa na Bible na zongi Bible na braza na ke par esprit na zo Bible nanga c'est de la magie c'est de la sorcellerie batu ba va l'église ba otala ba biloko alors tika to sauver quand même ba yoka baza la sauver baza les épargner na balou parce que y a ngwana d'église ya lelo où vous trouvez le pasteur bazola taba bazola taba drapeau ya Israël bazola taba écharpe moko na nzoto bazola taba cheneta minene boye bobenga ngo nini oyo bobenga nini te bobenga ngo nini médaille hein oyo bojimisi na cheneta wana médaille voilà bazui médaille wana babombi na poche
Tu ne vois pas. Alekisi médaille bo abomi. Mais ça médaille wana batu ba mona. Médaille wana cause la pyramide franc-maçonnerie, cause la biloko mulili. Alingi batu ba mona te mais ba imposer yango na ba kilt na yo, l'attaque bomba, azo bomba médaille. Pourquoi pasteur bomba médaille? Là tu chaîne, faut médaille bima to mona médaille. Bazola ta ba écharpe ya Israël. Ba écharpe wana za pourquoi? Eza cabale juif dans l'église. Vous voyez, maintenant, les ex-magiciens, on a expliqué bien que bazana décor, corps, bakenda kosela la makamususu, corps, bazali la canal. Donc, il faut à moi, on a peut inspirer pour Saint-Esprit là qui sont ok. Oui, mais nazo bisayo que même déjà le quoi tu peux expliquer à qui. Faut battre belé bazasou na Saint-Esprit ni conscience. Et le quoi expliquer à magicien ko simba maiboy. To libanga bongo ni bombo to magicien no moko boyo lekisa na émission ya ba 2019 abongola mai boy comme rouge comme makila te comme rouge achaki produit mona kati yemo ba itanga nyingisa kaki kutu faux magicien tanga nyingisi comme rouge siko hier azo expliquer alobi que non tanga azo nyingisa wana il y a un voile d'aveuglement au bino beaucoup monde na misu ya molimoté alors des moments quoi il a changé bouteille soit à longue libanga pesi bonbon bino ce que mo libanga komi bonbon donc c'est comme ça aussi que bilia le monde ko kina ndaka bato bazo lambolia biloko batie na mese ko za la biloko kolia te ba ko za ba bongo li bazu déjà biloko monde molili batie bana misala to zoka o lambela kanga mona musala zo lambelo soko beta dam na ite c'est ça yepe bako utiliser azubilo ko lambelo yo monique no eza viande ko eza viande te bazu viande muso monde de ténèbres bati na sani bozoli na bana via bandi bandi kukufa misali bandi kupepa yango monique il faut mutoza na Saint-Esprit ndaku na ezala ndaku ya vie de prière pour za la épargner. Amen. Merci. Délivrance des esprits papa ezo salama ndenge nini et pourquoi délivrance des esprits lissus tozongi plus na thème na délivrance des héritages diaboliques, de côté sur délivrance des esprits sacrifiés, délivrance des esprits sacrifiés, parce que ils ont un esprit où ils ont sacrifié, bango place où émission alelo, so permettre que comme ils ont première émission année, te fongola, on peut pas découvrir puis na basambela na biso parce que ils ont makasi. Alors na osenga yo aux la patient, ba question de permettre bandeko balanda ka balinga maman Cynthia ba bénéficier. Il y a des esprits sacrifiés sur cette terre. Pourquoi on a l'esprit sacrifié? Parce que nous autres, classe à diplôme, mais sacrifier esprit. Alors, comme en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, vous allez trouver que dans la vie, un diplôme, une formation à ça, azo bénéficier dans côté. Vous allez trouver que moi, c'est kitoko, mais ma kamnaïa, ça, la libala, et simbati. Esprit ne va sacrifier, nous autres, batiki yango. Épave. Batiki épave. Va sacrifier esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tous en ont mukanda moko. 1 Samuel. Chapitre 1, 11e verset pour vous allez trouver qu'il y a 11e verset, il y a 1 Samuel chapitre 1. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je la consacrerai tous les jours de sa vie. Anna kenda ko kaba Samuel, azoteka esprit à Samuel et pas Nzambe, sans pour autant tout la vie à Samuel. C'est ça. Et logo ana salawana, c'est vendre son enfant. C'est comme ça aussi bateka na banda kwa ngama. Yango yo kaka bakolo ba ote bana lunda banda kala no bateka mukongo azwa mbongo. Est-ce que bayaki bakati mukongone balongoli non. Bakote kabanu nanu babotamité. Bateki bango après bana bazobotama nini bateki les esprits. Bateki ba esprit na bango. Bakobotama batangi classe même papa zotangisa bango ebiki na teka bango. Tout ce qui m'a l'air mal, mais où tombe le lot, très important. Au lobby, au ateka musapi. A kokenanda kanga bako kate musapite. Nganga bisi teke langa musapi. Na peso mbongo soit na fongole lo ba porte zo musala. Abi ozona yo. A cause musapi on a soit musapi on ezo sala souté, soit peso sala. Ma réalité nganga zu musapite. En réalité nganga bi ke musapi on a mwana liboso ko bota na vie na ye. Un esprit sacrifié na merci na biso. OK. Mais peut-être que ça le logo a évité. Alors via Bani Kangami. Il y a des esprits sacrifiés. Je vais parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la première émission dans la chaîne Nabiso Kapash, mais déjà dans la chaîne dans la page dans Facebook bah tu déjà enseignement tu évolues mais en cas. Ils ont deux sortes des esprits sacrifiés. Ils ont un esprit oyo ba sacrifier mutuam à sali le côté na vie. Oui. Donc vous allez trouver dans nos familles tu auras toujours na moi na moko boy soko tali ba sacrifier. Ozana ndeko no moko boyeye ndako ko futela ndako ko lala bo futela yi même bana na ifo bo stangisa bango yata bo pese mbonga commerce amatakate fo kweya na critique langage na yes yango na critique ngabo linga ngate na famille yo vraiment bo kipaka ngai te ngabo sunga ngate mais bo sotana bo biso so batangisa biso so papa eda biso yé pourquoi vina yesimba te un esprit sacrifié ba sacrifice wana ba porte na ngwa minene ezalaka ba dot.
OK. Ezaka enseignement lobi na butu pour na bandeko balandaki sur Facebook. Ba porte na ngwa binene za ba dot. Je vais parler de ça. Ba porte na ngwa binene za ba dot. Dot ndeni. Tu comprends te? Ba porte na ngwa binene za ba dot ndeni. Les portes d'entrée même ba sacrifice on za ba dot. Oh ba pesa déjà na libala ya mama. To ba dot na ndenge ni to comprendre. Voilà, na fongola yango. Ozomona na ba coutume ebele. Papa na bino yebisi Cynthia lokola nga na liaki mbongo ya leki nango komoni nani. Irsila ya libala. Alors mbongo na yo ngate mona kolia mutakoliza noko na bino soit papa kulutu. En réalité ateki yo. OK. Parce que muto fa pa mbola yo ezaye. Ah. Et comment peut bon la famille mingi. Kasi na ba coutume ebele za. Papa Osimbate. Papa Osimbate. OK. Mais non, papa là qui se disent chrétiens, ils tremblent les sourcils. Ba pesi yo mbongo libala mwana na yo lia pambola mwana na yo bandi kolenga ote. En tout cas, ngana Osimbate, omoni po ba lobate, po ba lokabana te. Yazo kansa tango ya zumbongo wana ta pesi na bande ko na ye, eza po a épargner bino. Or au contraire ateki yo. OK. Mais parce qu'il y a une fois les mbongo pambola yo. OK. En réalité ce qui même il y a kolia ngona bande ko na il faut ya simba ngo papa wana za l'enseigner kala na mate ya oyo. Asimbi mbongo dota mwana na ye, abi mwana ngana pamboli yo. C'est comme ça que passa qui lorsque Eliezer a mis d'autres pas ya ba Rebecca a pesi na Nachor ba tuni Rebecca olingo kina mwana mobali oyo ona lingi bon d'accord biso to zumbongo mwana na biso kende babandi ko pambola ye yango mona rappel libala ya kimia na Bible za libala ya Rebecca mais ko soki ba lobi d'autres na yo noko na bino mutakolia soki noko azana kindoki aiba ke mutakolia d'autres Cynthia ako préférer so za vie de prière abali yo OK aboyi ne mbonga moyi aboyi mbonga moyi abali yo na butu. OK. C'est comme ça que moni même na bayanzi kinchuri ya. Alors kinchuri wana ezaka pete ke bana nyonso bakobota nde baza ba kinchuri te. Ba yebi ke ndenge yo zobota boy bazopona moko yende to zobenga un esprit sacrifié. Sacrifié. Voilà. OK. Ba poni moko. Siko pourquoi na lo ba porte d'entrée na ngoza ba dot parce que eza biloko oyo utaka mama botiyo. Tango bazobala ye dot babalela ki eza dot papa salaki na motoki na yete mbala mususu koko nda pesaki mbala mususu grand frère ne babalaki grande sœur bazui dot ya grande sœur ba pesi petit frère sa abala pour dire que le la dot eza sacré bimi na motoki na yete wuti na famille bana kobota baza ya famille famille ekoyeba banani faut sacrifier ko tala beto alo faut peler étouffer amour donc ba dot eza ba porte d'entrée faut faire très attention. Pour les famille ebele au mona bazana noko na bango moko boy bazana grand frère na bango moko boy yem tabali la bango basi si tu as besoin de te marier c'est pas je donne l'argent tango apé sabino mbongo bino boke bala basi na bana boko bota il y aura des enfants sacrifiés boko bota bana musu balobakate boko bota bana musu bazaba kizengi et ça récupérer partir en boy kizenga pour na terme ndena lobi bongo donc boko bota bana musu maye les até na mutu boy kizenga pour na terme wana voilà pour bande ko belé bazape na bakawana bolimbisanga donc voilà boko boti mona musu maye na mutu zaté mona musu balobakate peut-être ça côté d'autres uta muto a financé d'autres ayebi que d'autres on a comme nazo financer on a bana ba robota na rozomi balito na rozomoko ce sont des esprits sacrifiés. OK waneza ba oyo monaka na famille ya ka bota makamnyo so sale simbate et comme bolese les bana bokoti dele mo banda commerce matakate akozoli bala bien kufi makambu nyo so sala na vie na simbate c'est un esprit sacrifié ça c'est un. Donc bato bana bakawana na service to bondela na ba faut ba retrouver vie na ba ndenge moko nzamba sunginde kuna biso moko uti ko témoigner mwana koma ki dana ba 7 ans lo bakate na ba prière to sali na janvier mwana lobi mwana bengi papa mwana bengi mama mwana bandi ko loba pourquoi dans le monde des esprits balinga ba sacrifier mwana ho on a yoki pasteur moko bande loba ho non bino bolingi na bondela pona bana ho baloba kate mais bino bobite ke bana wana ndeba opesa bino mbongo eske bo o za lo belo moko bongo ba boyela ngaba wana te parce que bana wana ba futa ka bango cher bozo ka mbongo wana déjà qu'est-ce que vous voulez tikala boyeba que même derrière bana wana oyo moni l'état futa ka mbongo cher parce que moi nazo lobate des esprits sacrifiés vraiment et ça donc nous les kana monde kilt à partir déjà ya ba mbongo ba futa ka bana si vous n'avez pas la vie de prière il y a des esprits qu'on récupère ba ça les lieux là et bako récupérer mwana wana ba yibi maile na ye ba grossesse mususu ekalaka wana ote grossesse ekalé au moni soki mwana botami il faut to bimisa kaka to bimisa c'est un esprit qu'on a sacrifié dans le monde de la sorcellerie donc il y a des esprits sacrifiés alors deuxième esprit sacrifié o ndeza kaya batebele deuxième esprit sacrifié eza biloko yokaka bankodia balupemba na bandundu bobenga ngolu pemba na Brazzaville babenga ngo bikoko. OK. Donc babiloko wana na batete la pesa na kombo babenga ngo. Cela veut dire quoi?
L'esprit sacrifié, c'est qui? C'est la personne qu'on choisit. Ok. Baponi yo babi yo sunga famille. Mbala musu ba ebisi yote. Alors qu'est-ce que tu vas remarquer? Yo go remarquer na vie na yo. Mbala musu ko mona mwana za dana 25 ans. Bakini là est déjà chargé. Au fout kinda ko mamate. Baleki na yo futi minervalité. Vous allez trouver mbamsu mona mwasa zo kineko sala kindumba pa futi mama na bangonda. Vous allez trouver peut-être mona mwasa zo se battre makasi pour attaquer sa baleki na ye. Na kozanga ko yeba bokolo ba Esther ya famille na biso, attention. Ba Esther peut sacrifier na kindoki bazalaka. Maintenant vous allez comprendre comment que mona mwasa za sacrifice. Vous allez maintenant comprendre que azo sunga famille, azo aider famille, mais plus na vie na yemoko, aza stabilité. Ya yemoko viezo beba. Mbala mususu bakotika a aider famille. Une fois que ba poni ba pesi un code ya lupemba to ba pesi bi koko wana ya famille. Automatiquement bazo pesi mobali ya butu. OK. Mobali wa koya na moi bakotika ya vana na mobali wana te po yeba ko kamba ete c'est un chef de sa famille. Donc c'est un esprit sacrifié. Ndebo komona que même a wana mboka vous allez trouver que ça na bana basi belé ça na mbongo mabala te. Ça peut être l'argent de sa famille. Keba. Yoko kutana na yote na moni fi wana ndenge ka ba prophète bazala to ba jeune garçon bazaka fi wana na mbongo fona bala ye attention. Soki za mbongo na bango famille et que za balu pemba na bango za kodia eza bikoko na balanga musuto ko luka ba kombo na ngo po batete la po to za na explication claire na bandeko balanda biso soki za mbongo famille na bango maintenant yo bali bako bomayo. Parce que ndenge ba pesa mbongo na ba pesa mobali ya butu. Bako bomayo, bako beto maladie ko se retrouver na ba impuissance sexuelle, bako beto stérilité. Juste pour panza na libala walo vanda na mwana bangote. Il y a aussi des garçons comme ça. Je me souviens que nazana ndeko mona bando bondela na ye na ko bamboka te. Pour na secret musala nazo sala, abisinga papa mobali na ngaza na mbongo. Mais mbongo wana na ojouir na moté. Ni bana na yemoko. Na koyoka azui mwasi ami balé, asombeli mwasi wana ndako. Bana na ya par le pango to fanda ka to le pango soute. Na koyoka sombeli bana kasine le pango zotonga. Soki ay fin du mois zuba mbongo. Otali na sac na ye, tu vas remarquer ka sali ba transfert ya mbongo plus na famille. So na bisi bana no moko bazana bezo sala. Oh non bango bazela na d'abord ma famille soki na sali bongo te ba ko bomanga. Eza mbongo ya famille na bango. Maintenant, du fait que l'argent là, ils ont loupé, ils ont codé, ils ont bloqué la famille. Bapé ça y est, moi c'est à bout. Moi si oiseau na moi ils ont moi sur y pour souffrir. Cette femme qui viendra la nuit, le jour, une femme qui viendra physiquement, c'est une femme qui viendra pour souffrir. OK. Moi si oiseau na moi il va souffrir. Moi si oiseau na moi il va bamber bamion, va bamber stérilité. Il y a qu'on contrôler mbongo na tisa mbongo na bangote. OK. Ndeyo mona ka basi belé boy pali balé kufi. Famille ba récupérer tout. Ba yebi kezaki ya bango. Ba yebi oza na droit le côté. Mbala musu ba botoli na bana biloko papa na bango atiki. Pourquoi? Parce que mbongo papa na bango na yo sala, ezalaki lupemba, ezalaki nkodia, ezalaki voilà na baluba ba benga ngo kayamba. Hein? Donc ba poni mona mwasi moko na famille ba sacrifier. Ezate ke ba bomi ba poni ya sunga famille. Donc azaka yamba ya famille na bango. Au moins quand mutaya quand même sous proposition libala kenda mutaya ka pambola. Au moins mutaya bala ye akei. Relation nzoka na kindo ki ba yebi ke ye fois sala mbongo asunga famille. Suka koti libala mobala ko pekise misala. Asunga famille. Voilà. Suka koti libala. Mobala ko banda ko jouir na mbongo na mbongo neza ya biso. Parce que célibataire ye mobala. Automatiquement mabali si mobala ya butu. Donc mona mwasa za na mbongo asalaka azana salaire mibali ba yaka bakendaka à cause na ba pona ye na butu. C'est un esprit sacrifié. So maté awe comme l'état bondela. C'est ça. Il faut mater à comme il a permettre à yebani na ko sala prophète na ko sala ninga na zo remarquer que na ida ka famille na zo ka mbongo mais mbongo na nge tourna tout autour ba problème ma famille. Ils ont marché. Oui, c'est comme ça que vous allez trouver na ba vie à batibele mbongo ne tourna tout autour ya bitu ba famille. Azumbo ko na fin du moment mama zo bela azumbo ko ko to problème ko ya azumbo ndeko donc mukolo makasi ko sila na nzoto ya ko sala conscience ezongi que je devais quand même faire quelque chose pour ma famille. Voilà na retard. Tanga oluka kasala pona bana na ye kina ko pe ko sombela bana na ngisika na chepe piscine bana ngaba bana makasi c'est sili ba opportunité sili age lekani azoya ko finir ba mususu misusu ezala kasoki azaka ya mbadi ya famille na bango ba pona ya sa la famille okomona pe mba musu na tete azu mobali mako Mario yende sko lesa mobali bako bala yebo yete akene libala kota fanda jour ba yebi ke so batiki na banda obota akoma na affection bana na ye akoede bana ne ke famille faut ba bundisa même likamba mabota na vie na ye faut ba compliquer makao donc vous allez trouver ça dans nos familles. Alors il faut faire très attention. Ici je ne dis pas pour na yebi ba congolais bien.
Ici, je ne dis pas que quoi aider famille na yote, to bato so ba aider la famille na bango za lupemba. Non, je ne dis pas ça. Ouais. Mais lorsque mbongo nous tourner tout autour de la famille, keba. Il y a pas problème surtout. Ozumbo mutakufi. Ozumbo. Keba, ozumbo mutabeli. Ozana projet moko boye, pas problème ko na famille. Mbongo ne kinda kana beloko wana. Donc bako za ba pona yo mbongo eza pour la famille. L'argent là c'est pour la famille. Bako ke ko komisa mutu na niveau wana, ba ponier na niveau wana mais yemo ko éviter. Ba sacrifier bon mais moi éviter. Yo yeba tendengeni. Te aroye ba tekende na boye moti na sala mbongo boye. Ti ba premier ko ya na famille ti na ida bango boye. Ko wana pe ba maska quand même. Ya zo kanza na famille ko lingo makasi. Mais na biso ke yo muto zo ide bango yo zali lo. Bazo tinda na batu mususu. Kasi yango na sini mususu na baksa. Sini mususu ko yeba ke mwana pa ko zala bakanga na famille. Webi bano ezala ka papa na bango zo yebisi abi. Mwana ngai. Na moi si na yo bokindo fuite la poigne. Bimisa locataire. Okomi. Bimisa locataire fanda na yo. Bimisa locataire fanda na yo lupango na biso. Soit papa bokilo. Soit biso batika rapide. Soit papa bokilo. Soit papa moi ça yebike. Moi na naza un esprit sacrifié ba choisir ya ça la famille yo que balier peut-être na teti. Brûle balier. Po bana mingi mona ba papa na bango ba telemela. Hôtel ali mobali hôtel mobali ko na li keba. Keba. Il y a une Bible qui les mariés sont honorés de tous. Pourtant papa zobo à cause de la balaye na butu, à cause de la kayamba, à cause de la bikoko na bango famille, ba ponaye. Vous voyez? Maintenant ba yebi que soka bali a rekoma na contrôle. Ba ko tika yo pe o bali mona mwasi wana, allez papa bokilo ebisio bon. Mon fils, oza mwana nanga na pesi lupango ezaka na lemba ke nova na mwana nanga mwasi po bofutela te bonyo kama kisasa eza pasi. Wana nde cimetière na bino. Wana nde cimetière na bino. O ba lupango bokeko tawana, cimetière na bino ngwana. Cimetière na bino dès que bokoti na lupango wana okomona misale bandi ko kufa soit bo nyoku fela bana soit ko bote kangami makambe baby cimetière na bino yabisika ba panza bino. OK. Na sima nango ba bombeli yango bana mibale belo ozomona na mbongo balaka te mazana mosi babota kana ye mosi otune pa ozana mbongo o balanga te otezela nanu nazana ba projet voyage omoni mikolo ba faire bana moko mona mibale mona misato tikala ko yeba ke mbongo wana koza ya famille na bango. Bako interdire ya bala ko va na mwasi mais akuli akobala te pour ceux qui a kufi on va récupérer tout bako tiko famille on a bako tiko à l'aise de o mona ba famille ba samba samba na ba parquer na bana bande ko na bango ba yeba ka mususu za biloko na bango famille ba yebi ki za biloko na biso ba tucha ina nzoto za na lupemba na biso famille alors ce qu'on va dire au kitana kati ya 1 Samuel chapitre 1 le qui 11 au 24e verset là na 24 25 26 vous allez voir maintenant que anazo bisa Eli aye pas Eli alobi na ye mon Seigneur. Pendant que ton âme vit encore, si tu te rappelles de moi, je suis la femme qui était ici en train de pleurer. Et j'avais géré, toute sa vie, Samuel Awa. Toute sa vie, Awa. Donc, souffrance, à la sacrifice, quelque part, du fait que son esprit est là-bas. Moyen physiquement, abima qui déplace, soit la simba, exacté. Place anatiki Samuel ne place Samuel a koleli a comme le prophète. Bisika pe ba même esprit na yo ba kenda ko sala prière ba senga yo to ba teka vie na yo. C'est là où maintenant esprit no ko ba na fonctionner yango mona skoyo ba te bele balala na butu nga na lota ka ba lion. Na lota ka nguma. Na lota ka mbomo na braza ba benga ngobongo mbomo. OK. Alors on a l'autre ka mbomo na l'autre ka éléphant ils a ba totem ba biloko ezo battre la famille donc na ba esprit sacrifié à famille na bino et loko wana eza nzambe na bino eza totem na bino alors bino bato boza ba esprit na bino eza vendu ba teka bino ba contrôler ba esprit na bino bozo mbongo te bo bala te bozo lota biloko wana et oza dana libalo ozo lota ba lion ozo lota nyoka oyo remarquer ce que misala no bazo milango vina ezo marcher bien te libalo côté za ya pasi mbala muso eza kina kimeza suna kimia te là maintenant ce sont des esprits sacrifiés de par la famille ceux qui écoutent na vie de prière écoutent na Matthieu ta la mukasambila yazo kantiza ka ndoto mona lota ka pasteur ba ya luba vine tikali tout autour ya kolela konyokwama atikali ko bima na kati loko wana te. OK. Ndo mona kabana basi mususu mama na bango no moni yo za mwana suka yoko bima na lupango te yo fufanda we da kabiso na nupe ko tozwino libala te. Or c'est un esprit sacrifié on l'a choisi fois za la wana sunga famille azala kinumba so ta sala musala bouger te. Soki azaki ba sacrifier ka sala loko te. Ba kotiki maboko pamba. Soki azaki ba pona ye maintenant za l'esclave ya famille. Ba pesi me bakangi. Ba pesi me bakangi. Ba pesi mbongo me bakangi libala. Ba pesi mbongo me bakangi ko bota.
so ba pesi mbongo bali mais bakangi stabilité libala on ba briller libala moko boye oyo ke ko simba te moi ça la stable là jura comprendre que non libala les a une bénédiction pour ngai ko une malédiction pour ngai libala ko la regret pour ngai or les a yete mbongo azana ngona maboko za famille alors ba ko pesi ba privilège yo sauter loko ba simisi mbongo libota. OK. Suka boti bana wana pe ko bossa na te du fait que y a zana mbongo wa famille bana wana pe baza bénédiction na yeba ko la famille. Mais oui, mais la Bible dit les enfants baza héritage, baza récompense, baza les foot non? Les enfants sont une bénédiction, c'est ce que la Bible dit. Alors maintenant comme yo ba poni yo zala osa et la famille bana yo zobota baza bénédiction pour na yo ba kozala sko merci à famille ba kozala merci à famille na bondoki ba ko utiliser bana no ba ko loka bango ba ko yo ko tangisa bango classe ki ndoki ba otala ba oseka ba bien classe otangisa pa ba si na biso butu mibali toteka bango bana ba sisi classe viso funga mate so ba to ba kuté na mateo te ba ko mandé. Amen. Merci prophète Marcus Efrata, grâce à ça sanga déjà que les autres qui déjà pour clôturer bien sûr que tu répondre sur un thème na biso 2021 et les kinengeni et puis Orlobani pour un sujet na biso tokoti na 2022. Non, 2021 il est qui bien. Il est qui très bien parce que déjà dans le mois de novembre il y a eu quelques témoignages. Bandeko bamoni mamzamba sali et puis esengo na biso makasi ça que bandeko belé bazo témoigner nzambe ba une église te ba une bureau te à partir du téléphone ba luki nzambe nzamba sa elibango. Alors wana esengo na biso makasi nzambe azwa lokumu pona bolamu na yazo sala 2021 za ki anemoko en tout cas très positif. Biso surtout en tout cas on nzamba lobaki yango sali abateli a épargner to perdre motuté nzamba bombi penza libota na ye surtout l'église comme misu nangeza ka fixer sur l'église. Donc to ko banda les premiers j'avais boyeti to ko mi boye l'église beaucoup fait les 10 personnes non c'est ça église fait bomba vie abato. Amen. Ouais. Et so mutu akufi l'église photo ebali we uti. Oui, photo ebati. OK. Photo ebati papa j'ai poussé na ki en tout cas nzamba vie apé. Photo ebati. L'église ko zala te muke ma communiquer matanga. Comme ça bato bazobondela pour que nzamba protéger bango. Amen. Bazala na heureuse veillesse Bible zo ba Abraham mouri rassasié des jours. Bato faut ba rassasier vraiment. Atondi mikolo ko mosenga liwa nkolo. Bana ba memanga na ndiko sokola bwana zo kokate na pema. OK. Baliwa ya église ba photo ba jeune sœur ba kufaka bokeba. Bokeba pasteur akoza la pesa na kabal juif. Ateka mission. Akoza la paix vendeur de viande. Vendeur de cabri. Akoza vendeur de cabri. Akoza vendeur de cabri. Alors 2021 zaki ane moko très positif nzamba zo lokumu bitumbezalaki mais tolongi yango. Alors 2022 nzamba lo bina biso c'est une année de grande victoire. Amen. Alors comme c'est une année de grande victoire. Non, mais on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat. Pour nous, on sait bien que Dieu nous avait dit que c'est une année de grande victoire, mais c'est une année de grand combat. Bitumba kozala makasi menzamba ko pesa longa. Année oyo. Ezana bitumba 2022. Ouais. Ezana ya bitumba ya makasi, bitumba kozala makasi menzamba ko pesa victoire. Nabo bazuluka avec sincérité, nabo bazuluka na intégrité, nzamba ko pesa victoire. Donc 2021 les biso bien d'ailleurs, yo sala qui descente. En 2021, l'activité nous est bien. Oui, mais. Les partenaires Basalito, ils ont un effort personnel là-bas. Orphelinat, entre-temps, achat parcelle, oui, tout ça dans la télévision. Bandeko sont bazolanda biso partout dans le monde, tout ça na ba partenaire té. Ba achat ba nini ba fond de commerce na pesi ba maman na ba image bandeko batali. Ezali ba effort nanga les pamboli nzamba pesa ngana misala nanga na préféré que trop clôturer année bongote ba mapa wana moni to kaboli ba mama bazozwa na talaki ke na quartier côté église eza tout ça na ba mama ebele ba nyoko maka mbala musu na mapa wana zwa mapa 3000 ateka zwa 3800 na fin du mois mbala musu ba pesa ka 17000 francs. Alors ce besoin neti mapa il y a 30 000 50 000 bopesi moni ke bobaki c'est les fonds moko makasi. Yango monique natindaki bana na lobi bozo ka église té au contraire bo enregistrer ba mama ya neyo ya témoin de Jéhovah ba mama nyoso bokuta ba Instagram pa yango moni na ba image wana po bango ba tiaki sonte mais bandeko balani na page na ba yo qui sont donc il y a église ba koza la misato plus de 40 mama nyoso mona ki ona baza église té. OK, c'est bien. To pesa ki bango mapa to ebisa ki pe bango na caméra ki to pesi bino mapa te ki to zo évangéliser bo ko sandela wate to pesi bino fond boza ba mama bo boti biso bozonyo kwa ma prophète na ndenge nzamba pambolanga na sepelaki na pesa bango mapa wana ba ki ko banda ba fond commerce ba mama ba sepelaki ba sambela pour na biso nzamba ko tika biso te et tout ça la rappelle descente ya robinisa bande ko l'hôpital chaque fin de l'année ba babika ba kangama na ba maternité
tout ça là on a hôpital ebele za reculé mais cette fois-ci tout ça li yango na hôpital Kakamoko tout ça li yango na hôpital Kakamoko pourquoi parce que makoki ezala qui vraiment les sous mpenzate du fait que to utaki déjà na makambo ya ko pesa ba fond ko kabola mapa alors ba descente à l'hôpital to enregistrer kinyo so dokenda kité tout ça là on hôpital moko to bimisi bande ko menzamba ko sunga to continuer ko sala yango orphelinat ça va 2021 les biso bien mais na orphelinat na robo sanate ko remercier bandeko oyo na kotanga bakombo na bangote tout ça na bandeko oyo vraiment cette fin de l'année ba yeda kibiso ndeko moko atinda ki ba carton ya quiz pour bana banya nzamba pambola ye et ba carton ya quiz on a tellement izaki belé na sala ki appel na orphelinat moko ezaka na yo popesi oui yé moko d'ailleurs place atinda ki tozwa amona ki chauffeur nanga kendeki na garde akendaki pena ba orphelinat mususu à partir de là c'est boka bola bakaboli ndambo kenda na orphelinat moko na ngiri kenda ekuna ndeko mususu pe nzamba pambola ya biso carton bilamba ya bana ya ba bébé comme biso ba bébé baza mingi te to tinda ko na orphelinat mususu carton mususu mo libanda ya bureau kuna to kitina sa mutuka wana peza na bilamba ba bébé ndeko moko atindaki nzambe ya pambola ye donc tout ça quand même na bandeko oyo baza na ba besiko bato bazotina na bilamba kala esa batindaki bilamba sika teza bilamba sika se plaindre na ba orphelinat bon moi personnellement so raza orphelin ko kika te ko zelamba tombola. Bon, là, personnellement, je ne trouve pas ça un problème. Oui. Maman, tu sais combien de pasteurs sont dans le oh, tu as un pasteur dans le monde. Bana orphelin, baïda orphelin. Non, mutumo bo nzamba sungiye alongoli babilambo bana ne balata ka mususu wana repassa sokole ngo très bien tindeli bana balata. Moi je ne trouve pas ça un problème. OK. Peut-être ça na makoki wana te, mais déjà ça na mutema malamu. Donc pour dire que soka zumbongo akomi le ba ministre mususu basi ba ministre mususu babina na ba boîte de nuit ba lera mbongo na bango na ambiance. Soki ya komaki ata na niveau wana mbala mswako bimisa mbongo wana benga prophète na zo ko aider orphelin. Ko futa yango ezaka problème, eza le pango mbatuzo le eza clôturer. Ko futa yango eza charge. On a déjà que mais babilo ko mpe bosambele la on ko babilo ko pe ya ba ONG na ba komemela babilo ko na ba ni ba SBL ba ni wana faut bosambela rappel non on a ex magicien na terre monde des esprits na yebi ke babilo ko zo ya ndo kipa ko tinda envoûté bana wana dès qu'il a compris on prie pour la personne il va pe ba ne komi ko il est kaka na intercession. L'intercession prie pour la personne qui a fait cadeau. Parce que n'zamba pas moulay. Ce qui intercession bonne pour n'envoyer l'église après on a qui appelle bango. Tout est sanctifié par la prière. Ce que ça jamais bégo les ganati. Déjà avant fête il y a une maman n'zamba pas moulay a benga na téléphone atinde agence mo etinda bloga olia. Atinda ki makayabu, atinda ki huile, masangu. Et puis pendant un mois c'était une dimina qui charge parce que les enfants au moins téléphoné sonné papa bilo les sili au moins donc chaque fois parce qu'on a budget nanga kolia donc ce qui nda kunanga kolia faut ba faire les balia bazabana donc voilà alors ce temps bandeko basala bongo ça diminue quand même donc nzamba pas mola bango tout ça quand même quand on fait là tout ça na bato ba ida biso mais to pekisité ko senga bandeko ya bandeko ba monike papa ngana na zo mwana moko na tangisa kai ça c'est le rôle déjà ngana bunda ko futa loyer papa nana posa mwana moko na tangisa ye nzambi na lo ko pambola yo zu mwana moko en charge au futa la gini nerval nzamba ko pambola yo zo ya charge ba santé na bango nzamba sungo moni na hôpital to kendeki ko bimisa bato dernièrement na futele bato ba facture les docteurs là tango yo ga na za orphelinat a sepela ki bisinga papa orphelin on a besoin de traitement donc côté on a c'est une bénédiction besoin de traitement peut-être au somba qui se met traitement aux orphelins nzamba pambola pe docteur wana donc côté on a dit nous aide vraiment nzamba la pambola bande konso balandi biso partout vraiment donc 2021 c'est bien merci to comme la suka et nzamba ya pambola ba onyo balandi biso to clôturer na courte prière parce que grâce à ça sera déjà kunake to komi ko clôturer donc boy na le ma marche parcelle dans le bac on déjà soko le bango extrait pour te nzamba pambola bande konso balanda biso partout to benga yango penza bien na lingala ndaku ya nzambe oyo tozo somba ezanda kuna nzambe bande ko balanda biso partout ba kotala ba image église comment est-ce que toza menacer aussi église et ma place ezali tozo senga na bande konso balanda biso de partout pour cette année des grandes victoires yo mutulinga ko salela nzambe oza femme d'affaires oza homme d'affaires oza na besoin lona na mabele o ekobota na chaque parcelle toujours singa na bande konyo na bozui na yo papa na lingi na contribuer enfin que bozwa ndako na nzambe pona misala na nzambe pona bato bakoya ko nzambe place on a babika bakoye baté yo contribuer ka nzamba ko pambolo toujours par na numéro na biso o komeli biso nzamba ko pambola yo et pona bandeko oyo nyonso baza na ba problème lié na ba esprit sacrifié na ba démon na ba ndoto compliqué na kolia na butu na ba mari de nuit. Ce qui le comme le numéro est affiché à travers ces numéros routine de requête na auto bonde la ponayo na sambeli pona bande konyonso bazolanda biso de partout
Seigneur éternel, mon Dieu, le Dieu qui m'a apparu, le Dieu de ma vocation. Papa Magno Solanda qui message oyo Seigneur éternel mon Dieu na malade écoutez na mbete hôpital écoutez na ba problème écoutez mukande zate écoutez commerce kweya écoutez libale beba écoutez na bitumba écoutez na voyage écoutez Seigneur na kati instabilité la main oui c'est quoi ça qui lazalo Père éternel et c'est quoi ça vient de quoi zolanda prière douleur maladie stérilité, blocage, influence diabolique côté qui n'a pas libéré, on a poussé de Jésus-Christ de Nazareth à témoigner miracle, à témoigner esprit naïe fongwama, bandoto naïe changé, année une année de grande victoire, et ça la année à témoignage pour nanda kuya maman, papa, frère, sœur, nous sommes lundi prière na kombo Jésus Christ. Amen. Amen. Merci Motola Nzambe, merci Grâce Matelo, merci Naba Onus Balandi Biso, numéro ya Mosa et Nzambe Zawana, au bengi au contribuer, au partager émission et au sala vraiment bien. Au niveau contribuer aux espaces pour la Motola Nzambe, en tout cas numéro la Ezali wana au bengi au lobby kenga semaine au ngamoro na aux espaces pour la prédication ça bien. Bolandi la page naie prophète Marcus Efrata officiel. Oui, non, c'est ça seulement. Okay. Page nabi sur Facebook, pour ton bon de la Boutou, pour la bande de la prière en direct na Boutou, na YouTube na biso prophète Marcus TV. Okay. Prophète Marcus TV na YouTube, on s'abonner na chaîne, au mon prière. OK. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Benela du frère héritier Songolo. Comme mon côté, une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Benela, 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 que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Pisanga makasi Yesu. Oyebi banzela nanga natambolaka. Kinshasa ezali possible peu facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosali yo ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosali yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosali yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino.
likanisi esili tintin babourse d'études ezali mpe mpo na bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie mpe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo mpe soki ozali na billet te, agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement mpe orientation mpo na bino baétudiant soki okomi na destination mpe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba baresultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina, quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete ewo balobi ya sika eye. God, come here. Yes. MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my God. You shut up. What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you shut up. I'm not your nigga. I'm your father. Oh my God. Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni na kacha chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, toyomi bino. Take your computer and take your back school. Go back to school. Go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ko ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote ayebisinga nazala ha place no zaka wana. Zaka wana. Konga pena posetelenga na kie. Osalinga bien de singa Ruth. Bato batunanga pakola nini, ozo pakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pestis ko chocopo. Donc faisait ba produire Ruth Bote. Ce que savon noir quoi. Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindoti. Ah ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Nikie oui, donc savon noir so saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mandenge bate yango ya Ruth Bote ezali. OK. Yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O esa pona ba bouton. Esa pona nduta. Bazana ba nduta bo consulter Kapashula, bo consulter Malika Manya boyi bozo ba produit. Et bato bazana kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ya minene ezali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na mais buna eso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo ebele. Neti ngalinga na nga. Tena mwindi bona za moi. C'est mieux que na chelo côté na ba lèvre, ça ba lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Voter.
les arrose parce que même ba jeune ebele ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo liko tia Pepsodent eziki si yombebo lokolo ba potentiel ba pota oyo golongolo perosize ki sote oyo eza okupakola ngo na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba journée mobile eza bana ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngo bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut tenir na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso ase otia ngo pene likolo na ngo wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonaka mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka deux fois te ntango tu papa ayoka kogoute c'est ça baproduit ya riti bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya riti Capage TV. Capage TV.